Qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert Nanzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en bongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kona ba che. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Ya mami. Toki. Nalelaki butu nyonso matama na ngai etondaki pinzoli baoyo balingaki nga moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai nalalelaki butu nyonso na yo mesia matama na ngai etondaki pinzoli baoyo balibelaki baninga na ngai moko te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai kobikisa ngai na masuwe kufa ya soni mpona ngai osikola ngai na mabena nalongisama na mbomona ya libota na isala yele mwasi akendaka na ye etumba te o dawidi akendaki etumba ya golia te azonga na moto agolia
nakikisama nazwa pomo ya seko kolalanga libasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akubisama libela yesu alongo libasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akubisama libela nyonso na nzela ekulusu pasi na ngana ekulusu maboteka usami kolalanga libasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akubisama libela kolalanga libasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akubisama libela mawa mawa kolalanga libasi pasi esili na ekulusu mawa mawa kolalanga libasi pasi esili na ekulusu pasi esili na ekulusu lekulusu 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 nelasibamoya lelo pasi esili yanga pasi esili kolela na ngai esili kapoteka usami nyonso na nzela ekulusu pasi na ngai ekulusu yanga pasi esili pasi esili ekulusu 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 témoignage ebele eloko ne marka aussi epa mama nzita nakoloba mpona mama nzita ntango toyokaki sango na ye ke akufaki namonaki nde nakoki kosala te nabayika mokano ya nzambe ekokisami atungisami mpe mingi ape ya malamu mama nzita azalaki mama moko azalaki fanga na motema bomama mama nzita yebaki kovanda na bana oyo ya mike oyo baza kolanda age na ye mpe ya lolenge na ye nga ntango naki na groupe nzo esika nayambambaki na boko mama nzita nakotoyi bango mbe na maa bipendu azalaki na bolingo makasi bango mibale esika omoni yo mosusu osi okomona mosusu bango bayambaki ngai navandaki na bango ntango mpe ngai na bandi kobisa ti namoni mpe mama baza bamama nakomi kovanda mingi na pembele nakomi kovanda na ibanga nakomi kovanda na bani nyonso osanganaki na bango bongo kokabwana na biso na ye tokoki koloba nini ezomalika mona koki koloba te tozongisaka lokumu epa nzambe tozalaki na ye asali mosala na ye ndenge ekoki nzita azalaki na role moko te ezalaki kaka nzita kama na role te nzita azalaki botie mama akojoue role ki mama botie boy donc role nyonso bokoki kopesa nzita ye azali vanga kotambola na yango bongo eza mpasi mingi bon akende kaka malamu merci venga alpha ozali moko vraiment ya bancien c'est na foto lelo na futa bon attention ke malamu bokotaka mokolo moko na mama nzita bayembani na bino bapesaki bino permission mama lelo tokomi kola suka totika mama azaki moninga na yo par rapport ya makambo nyonso eleki ya matanga souvenir nini organization tikali nango moko ya suka mpona ndeko na atiki biso ya solo napesi bino merci esengo na biso ezalaka na ndenge botondi liboso na biso boye to bino boponi mosala mosusu te bosasaka bacomédien
oyo baza na bomoi na oyo baza na oyo bakufi napesi bino merci mingi zisa ntumba oyo toza kolelelo Pauline ngai na bana kobenge nzita te bana kobenge mama na Serge mwana na liboso ye azobenga ngai mama na Bernard mwana ngai mpe ya liboso donc lelo koya toye na presse awa na radio télévision nationale congolaise na ngai na mama na Serge ezalaki par hasard te ezalaki nde balongani na biso baponaki bavandi baza koyoka radio na bango ya moke bazobeta mwa dame mwa kopo na monoko baza kobeta mwa dame mwa kopo na monoko mwa radio na bango ya moke ezalaki wana nakolakisa ke radio ezalika mpona koyoka information koyoka musique te ifo radio mpe eza très nécessaire na bacommuniqué ka mosu opesaki lettre na nzela mosala na compagnie songolo mpakala bakolia babiso okende tokoyanola yo ntango soki bayanoli yo na nzela ya radio yango wana ntango baza kolanda bazoyoka bayoki baza koduka baartiste comédienne na la voix d'Isaïr ntango wana basisi bakambo na bango kosolola koloba bile bakoti moto akende na ndako na ye la voix d'Isaïr azoluka baanimatrice la groupe Nzoi tolingi bokende mukanda yango bokende la voix d'Isaïr ezaka wapi toyebi te la voix d'Isaïr ezaka na Lingwala bon na Kabinda biso wana tozwi taxi ti Lingwala Kabinde wo tokotela la voix d'Isaïr totuni bapesi biso balakisi biso studio esika moto apesaki communication ezaki tata que son âme repose un peu c'était mbongo matelombe nde moto apesa communication wana tozoluka parti c'est na groupe Nzoi totuni papa moseta aza ebokende na bureau tokende na bureau bino boyoka communiqué bon tokende na studio biso eza radio eza télévision atalaka bilongi te bayokaka nde mongongo nde bazalaka nango besoin na radio bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai nalelaki bato nyonso na yo mesia matama na ngai etonaki pinzoli baoyo balibengaki baninga mokada kozakila bango nyonso bapesi ngai kufaya sibona nae osikula ngai na mabano nalongisama na bomola ya libota na isala yele mwasi akendaka na ye etumba te dawidekendaki etumba ya koyate azonga na moto akoyatosendela ya nzembo yesu amataki lokola kitana elonga yangona na yesu
pasi esili nekulusu pasi esili pasi esili nyonso na nzela ekulusu pasi nanga nekulusu maboteka usami kolalanga lipasi nyonso nekulusu ye mwana na nzambe akomisa malibela kolalanga lipasi nyonso nekulusu ye mwana na nzambe akomisa malibela kolalanga lipasi esili nekulusu Mesdames et messieurs, lorsque je me souviens que cela ne fait que quelques jours que les artistes se sont retrouvés ici, à cet endroit, pour les obsèques de notre collègue Maïmpoutou Gwedi, alias M. Diallo, et que voilà, nous nous retrouvons encore une fois ce jour pour pleurer une autre célébrité, Maman Nzita. Je ne peux que solliciter au nom de tous les artistes du théâtre populaire et du cinéma congolais la bienveillance, le pardon et la protection de Dieu. Nul n'ignore que l'artiste a un rôle très important à jouer pour le changement de mentalité de notre pays. Au même moment où l'artiste offre le plaisir, le loisir, au même moment, il éduque. Il est donc très très important. Mesdames et messieurs, à ce stade où nous luttons sans cesse pour l'amélioration de nos conditions socio-professionnelles, les cas de maladie et de décès dans nos rangs est un frein indiscutable parce que notre combat a besoin de tous et de tous, encore une fois. Il n'est un secret pour personne que chaque fois qu'un artiste tombe malade ou décède, cela freine la création et la production. Et souvent cela pousse à la spéculation. Artiste azali mutazako pesa esengo pe azali ko éduquer musala artiste eza musala moko elengi pe ya lokumu elengi parce que tozopesa plaisir na population ya lokumu parce que tozali lokola ezaka mingi na bamboka développé artiste bazalaka likolo même ministère de la culture et art ezalaka parmi les premiers. Mais en Afrique et particulièrement au Congo, le ministère de la avant-dernier. Et dans la parti politique, ceux qui parlent de ministère, ceux qui parlent que parti au ministère de la culture et art, au monde bakangi bilongi bangonyoso. Et chef parti à Bolinga na épée kozala ministre et quoi pour na bango ils ont un ministère moko ya femme. Mais heureusement, il y a des gens qui ont cru et qui continuent à croire. Na musala wana lokola Maman Nzita. Et Maman Nzita ayebi esengo ya musala oyo atako makoki ezoma kite mais moralement esengo ezako pesa. Na boyebisa bino na quelques secondes na sala ka de temps en temps ba production to sala kango mingi ya ba groupe ezala nzoyi ezala salongo à l'intérieur du pays. To komaki na Goma nous avons la production, nous salis na biso très très bien. Balubi na biso tala o batu bazotambula o Isaac Kiseni. Ça c'est le Rwanda. Nenga soto katisi wana. Gouverneur na biso Konde Vilakikanda asali biso mkanda poto kinotala gouverneur ya province wana tuibiteni na ya Kiseni. Pour que tout se produire na salle na bango de congrès na Kiseni na Rwanda.
Et maman Nzita, le soir, d'abord la journée de Tambouli qui s'est de Mobimba, mégaphone. Et le soir, nous sommes arrivés dans la salle, de mon salle, et Tony n'a pas mindé et 5 minutes avant, responsable de la salle a lobby, est-ce que vous êtes prêts? Ils sont oubliés tous après. Alors, tantôt, on a fait ça, ni de Bobanda. Mais tout le monde a 2 minutes avant, excusez, vous jouez dans mon octide. Ah! Vous avez vu le bagage dans l'Ingala. Nous jouons en français. Ah, heureusement, alors, on a sangi si bango maman Nzita, banani, bangadia, banani, tout ça, nabi, et pas le mondial, là. Moutou na moutou français, oyo ye a yekola. Donc, oyo ka sonité, la qui sait français na yo, et si est au souka, yango anande spectacle. Chers amis, bisognos. Maman Nzita, français, bimi, l'obiwan boyoke, yombe, tout ça. Et quand on a terminé, tout le monde est salmo biba, ah, quel beau spectacle. Moutouana aye, alors papa, merci, merci, merci. Quel beau spectacle. Donc c'est pour vous dire qu'en même temps, tout ça, la surprise, tout ça peut s'appeler Elengi. Tout ça, on a besoin de ça, Ndengiwana. Mais, nakosuki sakaka on oyebisa bino que tozo bunda mingi soki omoni artiste aza na talent oza na kamwa bakoki osalisa ye pour que oyo ye akobanda kobimisa ekozala na intérêt ya mboka, c'est tout le monde qui va se retrouver à travers le spectacle. Oyebi ke tosalela bino mpe mosala ofele ebele. Toujours pour Manzote, Maman Nzita, toujours ça la répétition. Tant que les à la télévision, papa, maman, bana, tout ça va vendre. Vazote la nabango, ofele. Poto lingi mboka na biso, poto lingi art na biso. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Biso to kota ma pété, poto bana kosala ka ba sacrifice to kufa kaka, ba pauvre pendant que ba mususu azo meka komata. Nazo suki ça en disant ceci. Soki ozana ndeko na yo azali député. Si vous êtes mobile, moi si, mobile azana, moi si na député, moi si azana mobile na député, vous êtes camarade à député. Le code a bandi session yasika sikoyo. Nama solo, voyez bisabango que les artistes d'une manière générale et loko oyo ekoya ko changer moke situation na biso socio-professionnel ezali loi oyo bakoki ko voter sur le statut de l'artiste. Nakati wana eko définir makambo ebele. Ba droit na ba obligation donc makambo ekoma clair ndenge l'État koki ko salisa biso ndenge pe biso koki ko salisa mboka makambo nyonso kozala clair et tout le monde va se retrouver bokomona soute ba artiste elonge mawa neto po biso tozala so tali biso bien tozaka na ngoma mosusu elonge mawa neto lingo lela mais parce que ça mosala topona. Merci beaucoup. Esther, à moi. Merci, cher collègue. Autant la TV. Si bah la caméra pas na oloba te, ye pe oloba te. Radio Télévision Nationale Congolaise, c'est mon papa. Ça fait simbote na bino nyoso bana na biso, otondi awa, pona koya, kopesa lokumu na mwasi oyo tozobenga mama na sel. Nzita Ntumba Koye. Ngai Esther Bipendu mute kwa mère Bip mwana leo. Eba uti koloba oligo ke banga kamoto te. Nazali fondatrice qui a lutte contre la vieillesse, Mboula na beaucoup à l'été, faut mon promesse de la Lingwala, foyer Bissamboula la Mlaï. Nazali Père, fondatrice et présidente, c'est Ami Siminen en bref. Ngai na Nzita Ntumba, toyebani ndenge. Nzita Ntumba, azali camarade nangate, azali mama nangai, kana azali mama na ye. Toyebani ndenge ni. Biso tozala kofutela na lopango ya semeki ya mama Nzita Ntumba
Colonel Mwambazi que son âme repose en paix. À Barumbu, c'est que tu vas na biso. Tu es qu'au foot na lupango tokta na zitantumba makele pitani. Ye aloba kaipe na aloba. Po biso to mela micro à partir de ma bomba batata la biso mama na biso. Po na koloba na biso na ngai na Pauline ta mama na Serge. Exactement le micro ne ba chelinga bolite po papa na biso chitengisa na question na repose en paix aza ko lobi pendo aza na posa ya micro te po aza na voix radiophonique tanto kutani to vande sika moko bolingo makasi mobali na ngai na mobali ya mama Zitantumba bate radio na bango bazomela mwa moko bo mobali bambali le bazalaka bazobeta mwa dame na bango sikoyo bate radio na bango ya moke omoni eloko lokola radio ezali très tengo lobi mwana ngai chef collègue mon fils bayoki communiquer moko ezola mpona makambo ya théâtre lero wana na toza na Zaire na OZRT balobi toza na kosenga ya bamama mpo basala théâtre na groupe Zoe swa bango ndenge olobi mwana ngai babi oh bakise mwa muke mama tisi babi communiquer outi pa papa musete mbombo mate lombe mafuta mataba kesiona repose après bayoki lero bazoyi moto na ndako na ye abisi mwasi na ye makelele eza awa ebele bazoluka bato batia makelele kuna na radio bokende na groupe Nzoyi bokende kosala makelele boteya pe bopakala couleur na moka Congo démocratique lero wana toza na Zaire bapesi mbongo na ntongo boza taxi bokende tozoka sablan bayi bokende kosala mosala batiendi biso oh que Dieu soit loué Seigneur mwana Maria zolo kungu ezali ya yo totamboli ti na mapapa tokomi na terrain okala na biso tochange topangusi makolo tolati basapati po touti barumbu te cher collègue wana gudi dire tobanda yango kale lelo omoni bana bazodedelako tototabile c'est déjà passé nakoyebisa yo papa tokotia tokoti basoda biso katini biso toluka mosala awa na radio télévision na OZRT na ntango wana eboke balakisa ozela nanga na ntumba pata lelo toza bamilioto ya toza bote toza bamilioto mais beauté non omeka kutu te beauté sans cesse biso wana kaka boye kaka woni kolato milele eza kala ya mutu bangelaka ngo su tanga na nzita bilele oyo ne tombera jamais nzita soni affaire tombe bilele ozomona ndenge aza na foto ozomona ndenge azwi pose merci sikoyo ntango tokoti na radio moni porta radio na biso akala tokoti bavitre ebele tozomona panye te sikoyo tobi o batata oyo bayeki kotindela biso tokufa o batikala na bana na biso mama Serge abilanga mama Bernard azali awa akoyebi tata na bana nebele Serge azali awa akoyebi tata na mwasi na bana na ye po biso bayi nanga mama Bernard na mama Serge abi nanga na Kiswahili ponga na yebe Kiswahili likolo ya nzita abi nanga unaona mi niko hapa ku gauche na wewe ikale ku droite kama tuona mtu anatoka hapa na shit tulingie totala gauche somoni mutu abimika mutakoti kaka tolandi po tozomona poigne te tokotele epai wana mutu abimi bolandi mutakoti bolandi tokoti alibanga Esther attention ntango moto donc eza lokola sincere soki otelemi boye efungwami mbala moko swabala koko bato bazali na kati wino bazomona biso nde tozosala théâtre na tokomi na micro te babi bama bauti wana ntango tokoti moni bato bazoseka biso bisaye po bato bazoseka c'est-à-dire eza bien babisi biso okota na studio okoti na studio studio ya photo bakanga biso bafoto studio libre sikoyo alobi po tokotaka
Toko dynastie. Bovan, baki timi bali. Oye pas. Papa si biso ambre vezate. On va. Aussi ça. Pone bolinga kia. Pone boti kana na ye. Tobo mo makambo na biso exact secret na biso. Après comme en bref. Baba comme en bref. Pas vrai na kambi. En bref on ko ezali awa. Pour motivo ba ke bipe no lanta ba ota yo ndenge ni biso to ko ba tabate. Toi qui la mikanda. Après très bon on a très fier de la radio télévision nationale congolaise. Et puis au moins to linga musala na biso mingi. Si to ko la musala wana. Merci beaucoup ma fille, chère collègue. Ah, chère collègue. Moi, Sikoyo, papa Siniso Abibo, Kozuko Swana, termine Bino, papa examen. Examen na biso ezali ndenge nini. Toko Swana, biso bazali bambanda mibale tozowela. Kobela ngazana tokola. Na biso 30 minutes. Tobi bobisi. Abisita. Imisa makambo nyonso ya kene. Papa sel. Pimisa makambo nyonso ya bambanda ya Bernard yo pimisa nyonso to swa nao to bandi papa pesi so 30 minutes to sali 1h30 non balobi que oui to sali vraiment na batu ya théâtre bayoki basona biso bayoki bavwa na biso babi oui en tout cas to sali ko swa ya bato babi koloba so c'est l'examen bapesi so bravo apeso mukanda boke lona sala bambani bino pesa bino ke bino na RTNC OZDT na tangoa to kase sili takebla sala sevota oh to ke les sous la boke ne kana sevota to c'est l'examen to suit les loyo ba ko engagé biso na 1982 22 to sali une année ya collabo to za ba collabo la 83 engagé biso to ji salaire tout la salaire wa mon fils cher collègue Chambouille na 10e étage et pas quand des ambulances avec des missions sur quoi na makolo bakati ascenseur balobi ke moto amata na makolo pour avoir salaire parce que sur rappel maman la sœur que ton âme repose en paix Tokota la radio télévision nationale na fière Tokota awa tozali bana mike et le seul atikali na baleki na et le Bernard azoli la maman Serge nani makite eliwe ko ko zita la tango epo todo ko fa ba pauvre zita tikilili na bana na ye zita tikilili na bana na yo ba moni pasi na ku télévision zala ki ya loso biso todo pa ko le chef de l'état azo pesa siko yo message chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tanda kalo akatsi bo atuji lubwende muchaji tala lanu tutangini to tuba mama baba tuba kolutu ya tushika nkweo kala mingi teza la kituria shako lele za turia zit toftika likombie basa mikolo baso basala fierté ya mboka Congo de mutek mboka la yo papa chef de l'état tala biso benga biso pesa biso bala ngone pesa ba joueur pesa biso bala baba pa ngone pesa ba joueur balo ya bituka balo ya biso basi batoli ala bala mibali baza fier na musala to la kisi bango po baye balandi biso la musala oyo balingi musala oyo kokonza mboka Tshisekedi wa muluma nene pesa biso bale béton j'ai dit et je vous remercie bote na biso bote na ngai bote ba mama bote la bandeko nyonso pe baninga o balandi biso pona liwa ya mama Nzita. Mama Nzita atiki biso na banzi na génération ya ba mama na ngai yenda zalaki mwana suka bango nyonso basili donc totikali bana to ba mama na biso tozalaki na ba mama misatu mama ya suka nanoko na biso moko misatu bakufaki liboso mama ekolanda donc mama totikali ka génération ya bana donc yenda azalaki likunzi pe yenda azalaki camarade vraiment mama azalaki camarade nabi azalaki camarade parce que nazalaki kosolane mingi
tozali kokabola na mbula mama botai nga aza na 16 ans lelo nakomi na 52 ans na baleki na ngai mibale bakei totikali mitano. Mama Nzita azalaki mwasi ya makasi. Mama Nzita azalaki débriard. Ezaka na RTNCT. Abanda tangu wenzemo babengi wenza imbwa. Mama zaoteka ti ezana grand vedette monde na bota kombo na awate na wenzi wana azali koteka mateka. Mama tiki soki ateki azali kosala restaurant vraiment azalaki débriard makasi. Azalaki mama oyo ayebaki kosangisa, azalaki mama oyo azalaki na division te. Banda tobotama epa na biso tozala mibale te misatu, donc na ndako na biso tozala mingi. Oyeba te kwa papa oyo baza bandeko ya mama. Biso nyonso tozali kokola bana na ye kaka. Azalaki na esprit wana te ya kozwa amonaka oyo baza bana na ye bamosusu azwa bango baza na valeur te. Vraiment azalaki mama moko ayebaki kosangisa vraiment. Azaki mama oyo azali kopesa toli makasi. Vraiment mama ya toli. Pe azalaki camarade ya bana na ye. Na Nzambe akumisama libela. Basi esili na kulusu mawa kolo alongoli basi esili na kulusu basi esili nyonso na nzela ekulusu basi nanga na ekulusu baboteka usami kolo alongoli basi nyonso na ekulusu ye mwana na Nzambe akumisama libela kolo alongoli basi nyonso na ekulusu ye mwana na Nzambe akumisama libela mawa kolo alongoli basi esili na ekulusu mawa kolo alongoli basi esili na ekulusu basi esili na ekulusu lekulusu Cecilia, kolela na ma Cecilia, baboteka usami, nyonso anzele kulusu, pasi na ma lekulusu, yanga pa Cecilia, ekulusu, ekulusu. Les dons de l'ascension, nous l'avons reçu à cause de l'expiatoire. Vous, Didascolos, la délégation, je l'aime. Petit et haïssant, nalelaki butu nyonso matama na ngai etondaki mpinzoli baoyo balingaki nga moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi bonguna na ngai nalalelaki butu nyonso na yo Mesia matama na ngai etonaki mpinzoli baoyo balibelaki
nga na ngai ye moko te akonsolaki nga bango nyonso apesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai kobikisa ngai na masuwa kufa ya soni mpona ngai kosikola ngai na mabena nalongisama na mbomola ya libota na esala yele mwasi akendaka na ye etumba te dawidi akendaki etumba ya goliate azonga na moto ya goliate mosembela ye nzembo yesu amakaki kuluswe lokola kitana elonga yango nga na yembela ye nzema bolingo elekokama na nga na bolingo ya nzela yo kobikisanga alongisanga na minyoko ya libote nabika nataka liloba na yo banguna na ngai nyonso bayoki pasi oyo eli ngai mpe basepeli ndenge otiki yango ela ngai tika ete bitema mabe na bango ebuta ofana yo esangisa bango lokolo osapisi ngai mpona mabe na ngai mpona ngai moto mabe yesu andimaka kofelanga nalongisama nabikisama nazwa komo ya seko kolalanga libasi nyonso na kulusu ye mwana na nzambe akubisama libela yesu alongo libasi nyonso likulusu ye mwana na nzambe akumisama libela pasi esili na ekulusu mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu pasi esili nyonso na nzela ekulusu pasi nanga na ekulusu baboteka usami kolo alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela kolo alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu kolo alongoli pasi esili na ekulusu pasi esili na ekulusu nekulusu pasi esili kolela na ngai esili kapoteka usami nyonso na nzela pasi na ngai ekulusu yanga pasi esili pasi esili ekulusu 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 Les dons de l'ascension, nous l'avons reçu à cause de l'expiatoire. Vous, Didascolos, d'avancer calmement. nalelaki butu nyonso matama na ngai etondaki mpinzoli
kinga moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai nalalelaki butu nyonso na yo mesiya matama na ngai etonaki pinzoli barobalobaki baninga na ngai moko te akonsolaki nga bango nyonso apesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai kobikisa ngai na masuwe kufa ya soni mpona ngai kosikola ngai na mabino nalongisama na mbomola ya libota na esala yele mwasi akendaka na ye etumba te dawidi akendaki etumba ya goliate azongela mokadela temesembela ye nzembo yesu amakaki ni ekuluswe lokola kitana elonga yangonga na yembela nzema bongo nilikokamona ngana bolingo Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo Na bonzeli yo motema nanga ye Yaya yesu na bonzeli yo motema nanga yaya Lokola abele abonza kimbeka Eba ya papa na yembeli yoni bangana Dawidi ye 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 Exemple TV qui tombe, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore un commis à sans périque, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui tombe, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui tombe, rien à dire.